Sali la famille mbote na bino ya mingi bisika nyonso bozwami napesi bino mbote bandeko merci na kolanda biso susu na mokola lelo ke nzambe na lola apambola bino que Dieu vous bénisse abondamment que Dieu bénisse que Express TV ezali chaîne na bino ezomememno ba conseil ba encouragement ba motivation mpona ke Express TV tozo viser loin tolingi bato ba s'épanouir tolingi bato babima na ignorance yango wana ensemble tozoyekola malembe ti place nzambe akomema biso tolingi tozala bato bakozala vraiment na connaissance avancée ya baréalité oyo tozala yango tout autour na biso na bafamille na biso na maboto na biso surtout bamama tolingi tozala baignorante te toyeba eloko nini tozolia eloko nini tozoconsommer dans le quotidien nini tokoki kopesa bana na oyo tokoki kopesa bana te mpo tovivre malamu tozala en bonne santé yango wana lelo toyei na sujet kitoko tokolobela lelo tokolobela na ntina na fruit tozokondela bafruit mpo toyebi ke fruit eza tellement malamu toza na besoin toyeba bafruit oyo tokonsomaka chaque jour toyeba baavantage oyo ezomema na banzoto na biso yango lelo toponi manga en tout cas manga eza fruit moko toyebi yango malamu tolia yango mingi na afrique nga personnellement naza kolinga manga mingi naza komona en tout cas manga eza sucre moko kitoko eza goût kitoko nazali kaka kosukana nayebaki te babiloko nini oyo ezalaki na kati na manga mpe nazali koyeba te babienfait nini oyo manga ezali komemela ngai na nde nazali kokonsoma yango mingi mpo nalinga yango mingi vraiment manga eza fruit moko exotique la plus consommée manga ekoma kozala consommé makasi na monde na baeurope kutu kala bazali kokipe yango te mais cette fois-ci france ecomprendre bandeko baza na france bakocontredire ngai te en tout cas manga ekoma kolia matina baekole bana bakoma kolia yango na balunch soki basisi kolia lunch bapesi bango fruit bazopesa bango bamanga mpo france ekoma koimporte 30 000 tonnes ya mangue chaque année vraiment eza nombre moko ya makasi donc pour dire ke bato badécouvrir babienfait oyo eza na kati na manga balingi koéchappe te balingi korate te nyonso wana kitoko oyo manga eza nango bakomi kopréféré kopesa yango mpe bana na baklasse en tout cas manga tokoma omona yango na baforme ya ndenge na ndenge basalela yango mpe comme confiture basalela yango mpe lokola bajus bato bazomela bashampoing mpona suki ezonourrir suki kitoko basalela yango mpe ya balotion ya nzoto ekoma donc manga vena ekoma fruit moko mpenza kitoko na marché vraiment ezali même na forme ya vin ezali vin ya mangue ekoma même bachips ya mangue ezali donc bakomi kokonsome yango na bafaçon nyonso moto moko alingi korate te bazokonsome yango de telle manière ke baavantage nyonso babénéfice nango nyonso bakoka kobénéficie yango na population na monde entier vraiment nzambe azwa lokumu lelo tozolobela manga ngai nde nazala kolia manga na kini nazala kokasa manga masolo manga ebanda mpenza na kinshasa nzoka nde masolo manga ebanda na kinshasa te naye kodécouvrir na barecherche nasali nake na the Parkers News awa na californie bazobeta lisolo origine ya manga nzoka nde ezalaka origine nango ezali na asiatique eza fruit moko asiatique précisement ebimi na inde na kati ya foro ya inde manga ebanda nde wana masolo ya manga ebanda nde kuna ebima na nde moya désordre osakana te bamanga ebimi ebele donc baindien baye kodécouvrir manga ntango badécouvrir manga esali bango esengo mi mpo batali no saveur ya manga batali ma baréalité ya manga en tout cas esepeli bango makasi mpona bango manga ezali kosymbolize nini vraiment manga mpona bango ezali kosymbolize eloko ya motuya oyo toodécouvrir ensemble bango vraiment bamange wana banzete ya manga mpona bango ezalaki symbole ya amour mpe ezalaki symbole ya bonheur bazali kosepela na manga mingi ezali tema kosymbolize pouvoir makasi na vie ya mutu soki osali vie ya makasi devant mangie mpona bango ezali komema baresultat moko ya positif mpona bango yango wana bango na mboka na bango manga ezalaki vraiment très symbolique soki moto apesi yo kado ya panier ya manga elakisi ke aza moto moko mpenza eza geste ya amitié geste ya amour moto azolakisa envers yo donc manga mpona bango ezalaki vraiment fruit national na bango kaka na inde wana manga ezalaki fruit national na bango bazali kobenga yango meme nourriture de dieu donc bakoti meme nzambe abomoi kaka nzambe oyo akela biso nyonso donc babatiza vraiment manga na nkombo ya nourriture de dieu donc ezalaki vraiment
fruit ya malamu mpona bango. Yango nazomona ke biso pe après manga ekomelaki biso ndenge nini, manga ekokomela biso a partir kaka ya kotambola ya mindele. Omoni mindele baza bato moko balinga kolukaluka, toyeba pe te so balingani kokotakota koya koyibayiba na koyibayiba na kotambola wana esalaki ke bato ya mboka oyo tobengi baarabe bazali kotambola na bavoyage na bango na bato ya Perse, na kotambola na bango badesidaki nini bakende kosala mo bacope na bango en tant que bamarchand, baki kotekateka baluka vie, bazali bacommerçant arabe na baperse. Wana ezalaki vers 9e siècle na 10e siècle. Baki kotambola na Afrique de l'Est. Tango bake na Afrique de l'Est, bamemi pe bamanga na bango kuna na Afrique de l'Est. Place nde manga ebandaki kokota na Afrique à partir ya 9e siècle pe 10e siècle. Tango bakotisi yango na Est, malembe na Afrique ya Nord-Ouest kuna na Maroc pe ekotaka te ekoti. Bata Est bamemi yango ti na Maroc. Sikoyo bata Maroc tango bazwi manga, sikoyo bavoyageur oyo bamarocain tango bazwi bamanga na vers 14e siècle, bango nde bayekomi kotambola nango baye komema yango osu ti na Mogadishu. Mogadishu eza na Somalie, eza capitale ya Somalie. Bamemi yango na Mogadishu. Sikoyo a partir wana tango manga ekoti na Mogadishu, nde sikoyo ekomi kopanzana malembe bani kokota na baregion ba monde entier na époque wana, na époque coloniale, nde yaki pe koatteindre biso na Congo. Donc Congo eyebaki manga na 14e siècle. Ozomona ebandaki masola Inde ti malembe ebandaki na Inde na ba 9e 10e siècle. Biso tokozwa yango 4 générations après na 14e siècle nde biso toya manga. Vraiment eza historique ya manga na ngai na bino lelo to comprendre que manga eza fruit moko originaire ya ba asiatique, eza ba fruit na biso te, mais tango ekoti pa na biso lokola terre na biso pe eza très fertile et recevoir manga la tala ndenge bani kobimisa ngo na ndenge osakala te ekoma kopesa lokola ke manga ngo pena masolo nango ebanda na Congo, ebanda na Kinshasa na biso, mais manga masolo nango ebanda na Asie. Bongo siko ba avantage nini tozala ngo na kati na manga? Vraiment manga eza fruit moko ya lipamboli, ezala ba vitamine ya koleka. Kaka mango wana eza na vitamine eza na 20 différentes sortes ya vitamine. Donc eza fruit moko kitoko ya kosakala te tozangisa yango na ba cuisine na biso te, po manga ezomema ba vitamine na ndenge na ndenge. Na manga wana kaka toza na vitamine A eza na kati, toza na vitamine B, surtout vitamine B, vitamine E na C, eza en grand nombre. Donc eza vraiment excellente source ya santé, ezo regorger ba vitamine B et C na grande quantité ya kosakana te. Donc eza vraiment na ba vitamine pe potassium pe eza na grande quantité na ya potassium. Manga moko wana kaka eza na 150 mg ya potassium. Soko oza moto omelaka ba comprimé mpo oza na ba insuffisance ya ba potassium, il serait mieux o recourir na manga, po manga wana kaka tango olekaka moko deja ezopesa yo 150 mg ya potassium. Donc eza malamu liaka ba manga mingi. So ozolia ba manga mingi omonake oza pena na parfait état de santé, ekolongolo ba makambo ebele oyo ezali koderange yo na vie na yo na kati na nzoto na yo. Vraiment manga eza malamu bandeko, tolia manga eza fruit moko parfait. Tolia manga na quotidien tokozala dessus te. Kaka manga wana tango ozolia yango mingi eza vraiment faible na calorie pe ekopermettre yo ko empêcher yo ba maladie lokola ba diabète ezwa yo. Eza malamu mpona digestion. Tango le manga omona ko osala ba constipation te, nzoto no bando ko fonctionner malamu. Manga wana pe kaka eza ko soutenir santé cardiaque na biso, mitema na biso po ezala bien et fonctionner malamu. Esengeli manga pe tolia kango ekosunga non seulement ndenge eza rempli na ba vitamine, ezotunga pe ba potassium, ekosunga même motema no fonctionner malamu, ekoaméliorer makambo ebele na nzoto na yo, même misu na yo ekozala bien soutenir à partir kaka ya manga na yo ozolia mikolo nyonso. Manga epesaka ba énergie ya bien. Ozomona tango ozolia manga vraiment ezopesa pe na énergie makasi, nzoto makasi. Manga eza na ba bienfait mingi na ba nzoto na biso. Manga eza na bienfait mingi. Omoni ba indien tango bamonaki bongo basepelaki babanda kopanza ngo mpo bamosusu pe babénéficie na ba bienfait ya manga. Bongo sikoyo bandeko, mpona nini
tozomona ke bato mingi ozomona bazocomprendre te ke bafruit eza très important mpo nzambe oyo nyonso nzambe asala en tout cas même bible ezoloba biso ezalaka malamu ntango tozolia naturel tozolia bafruit na légume biloko nzambe asali naturellement ezosunga biso makasi omoni liboso tozali koyeba te mais bachercheur kaka bato nzambe apesi mpe mayele basali baétude na bango bakomi kocomprendre bien fait ya eloko moko yango lelo ngano mpe tokomi kocomprendre baimportance ya bafruit oyo toliaka dans le quotidien lolenge nini ememaka biloko ya kitoko bavitamine ebele na banzoto na biso yango wana biso atanke humain ndenge nzambe akelaki biso na plan ya bonheur mpo tovivre longtemps toprospere tozala en bonne santé toyeba koreconnaitre biloko ya bien oyo nzambe atielaki biso oyo abengelaki biso na bonne santé yango nzambe akelaki baproduit chimique te mpo ebanda kokolisa biloko mbangu ebanda kovimbisa basoso mbangu toya minene mbamo te nzambe asalaki biloko nyonso ezalaki naturel tozali kovivre na simplicité nyonso me yango ozomona lelo chimie nde esali ke bamaladi ezokoma ebele na banzoto na biso imaginez-vous soki vraiment tobandi kolia bio ndenge totalaki na baémission elekaki nde tolobaki mambo bafruit na légume tomonaki babiloko eza na kati ya fruit na légume ndenge ezomema sante kitoko soki mpenza biso totosi tozolia fruit na légume tobakisi na biso mpe baviande tout mais to exagéré quantité te mpo balobaka tout excès nuit toliango d'une manière équilibrée omonake toza maladi te maladi ezoya mpona nini totie ordre mpena te na alimentation na biso totie ordre te na barégime na biso yango wana tozomona bamaladi ekomi mingi bamaladi cardiaque ekomi mingi bato bakomi na basurpoids mingi mpo tozolia en ordre te tozo équilibré oyo tozolia te dans le quotidien yango wana ekomi kotala biso défaut mais manga kaka fruit moko kaka tokende na bamanga bafruit mosusu te lelo tolobela kaka manga ezocontenir 20 sortes ya vitamine mpe na baminéraux ozomonaka eza na forte dose ya vitamine A eza na forte dose ya vitamine C mpe lokola donc manga eza eloko moko ya kitoko mpona bafamille toza na besoin ya manga toujours na bavie na biso ekosunga biso makasi epuis manga wana eza na même famille ya noix de cajou donc noix de cajou nde tomona ezalaka na mwa nwana ndenge ezalelaka manga mpe ezalaka na mokokoli ozomonaka mokokoli ya noix de cajou na ya manga eza ndenge moko mais sauf que ya manga mokokoli eleki monene mais soki otali noix de cajou forme nango ndenge mona mokokoli ya manga donc eza na famille ya noix de cajou eza vraiment faible en gras na manga mafuta moko eza te donc ntongo ozolia yango kosatande kutu te ke cholestérol te manga eza bien vraiment toza na besoin ya manga vraiment ata chaque jour tokokolia yango ekozala na anomalie moko te donc nde ka baloba tout excès nuit mais so tozolia yango comme il faut olelo ta mosusu manga moko na ntongo moko na pokwa ekosunga biso malamu manga alaka eza na 207 calories na kati donc calorie ezali unité ya mesure ya énergie donc ntango ozolia déjà manga na yo ozomona ke organisme na yo mpe ezorecevoir baénergie ezali suffisant mpona nzoto na yo efonctionne malamu ndenge tomonaka vitamine C bamosusu bazalata mosusu moko aza na carence ya vitamine C mais soki oleka ata manga moko manga deja eza na 70% ya vitamine C oyo toza nango besoin vitamine C oyo toza nango besoin tous les jours normalement mutu fois consommer 70% ya vitamine C donc 70% ozonga mbamo na manga donc soki oleno manga kaka moko na mokolo ozomwa dayeke okokisi deya vitamine C oyo eza recommandé 70% nango à partir kaka ya manga pour dire que manga eza vraiment bien eza bien kaka manga wana eza koaméliorer absorption ya fer vraiment mpo excuse nga mpona baerreur mpo naza plus anglophone na lingala français eza monoko na biso te tozosala effort kaka toloba yango mpe bien donc eza toujours on apprend tous les jours vraiment l'erreur est humaine vraiment nazobandela lisusu eza koaméliorer absorption ya fer na biso na nzoto eza kodéfendre baseline na biso contre badommage
mpe ezosoutenir système immunitaire na biso. Moni baselile ya nzoto na biso soki alimentation na biso eza malamu te, tonegligeaka bafruit na légume, omona baselile meme ya nzoto ekomaka kokufa, ekomaka kobeba, ekomaka faible. Mais ntango ozokonsome manga na yo, ozomonaka meme baselile ya nzoto na yo ezofongwama bien, ezokola malamu, ezobongama malamu, eza vraiment malamu, ezozwa déformation te, ezozala kitoko, toujours en forme, toujours na sante ya malamu. Mais ntango oza motu moko oliaka bafruit te, onegligeaka babiloko kaka bafruit, ozolia biloko eza na sante ya malamu te, donc eza malamu te. Biloko eza trop gras, oyo eza vraiment na bavitamine comme il faut te, baselile na yo mpe ya nzoto ezokoma endommagé. Donc tosalaka effort tokonsomaka manga, a partir ya manga nde okozwa baavantage ebele oyo toza nango besoin mpo même système immunitaire na biso ezala boost, ekoma pene na puissance ya malamu mpo toevite bamaladi ya ndenge na ndenge oyo eyelaka biso na mikolo na mikolo. Vraiment manga eza fruit ya kitoko, tolia bamanga bandeko na ngai, topesa bana bamanga, tokota mpena manga na bacuisine na biso ezala partie ya vie na biso. Manga wana premier producteur ya manga na Afrique ezali Sénégal. Nga nazokasa kutu peut-être koza Congo te, vraiment tosala effort bandeko. Malheureusement nga ntango nakendaki na Kinshasa namoni banzeta manga ezalaka susu te, baespace nyonso na bamapango ekomi donc baconstruction na construction, fruit ezalaka susu, nzeta ya fruit ezalaka susu te. Vraiment tosala effort towana terre moko riche, sol na biso eza trop riche, tokoki kolonaka bamanga, tokóma ata baexportateur mpe ya manga mpo bamango ebimaka na mabele na biso ezalaka tellement na sucre, ezalaka tellement kitoko. Mais avec le temps nzambe asunga biso tozala na baesprit ya bacréativité, tosentraide, topesanaka baidée mpo un jour peut-être mpe tokóma même à mesure ya kokóma bapremier exportateur ya manga na Afrique, ekosala biso malamu mingi. Vraiment nzambe apambola biso. Mpona lelo namoni nasuki awa mpo prochainement nakosala video mosusu oyo kolobela toujours manga, tokocontinue wana sikoyo tokolobela manga d'une manière traditionnelle, lolenge nini tokozwa mpe baavantage na manga a partir ya makasa nango na baracine nango, ekosalisa mpe bamaladi ebele comme bacancer, badiabete, bahypertension. Wana makasa ya manga mpe tokoya na image tolakisa lolenge nini tokokosala ntina biso ya manga oyo ememaka baguérison ya ndenge na ndenge na banzoto na biso. Vraiment manga eza très importante, manga eza fruit moko kitoko, eza na bavitamine, bakoko na biso basalelaka biloko ya naturel makasi, balia manga makasi, batambola makolo mingi, yango ozomona bakoko na biso bazalaka en bonne santé, bavivre longtemps mpo alimentation na bango ezalaki saine, alimentation na bango ezalaki mpena équilibré, epuis bazalaki bata bavoiture te, bata makolo makasi nde tobai kotambola mpe ezopermettre bato bavivre longtemps. Vraiment eza ya solo mpo tomoni expérience wana na bakoko na biso. Ngai koko na ngai aboti papa na ngai koko bayoka avivre plus de 100 ans, agumbama mokongo te, akei na nzoto ne makasi na tai na ye ekosakana te, donc bakoko na biso bavivre longtemps. Yango na biso na baconnaissance oyo tozozwa tosala effort toyeba kopona eloko nini ya malamu tokoki kolia mpo toumela na se na moi oyo nzambe atie biso, mpo soki ozolia malamu antuka okozala no bien, soki ozotambola malamu tout le temps ozosala mwa baexercice na yo okozala bien ndeko, moto akosa yo te. Kolia bio eza secret monene, yango nde eleki nyonso. Kaka nde toyekoli awa manga eza na baavantage ebele, même système na yo ya cerveau na yo ekofonctionne bien soki oliaka manga na yo bien. Ozomona ke même baraisonnement na yo ekozala bien soki oliaka manga. Vraiment manga eza riche na bapoint ebele, torate manga te, tozape manga te. Na cuisine na biso toujours manga na biso ntango ozoservir bana tia mpe manga comme dessert, ezanga te, ekosunga biso makasi na mabota na biso. Vraiment mpona lelo namoni nasuki awa, nakoya susu prochainement na continuité ya série toujours ya manga na biso, kotalisa na baimage ndeni tokosala jus na biso, ti na biso ya manga mpo
prévenir bamaladi oyo makasi ekoki koya na bomoi na biso. Nzambe apambola bino, soyez branchés, soyez connectés, tozali ensemble, tocontinue toujours kolebela baréalité, babénéfice, baavantage oyo eza na biloko toliaka mikolo nyonso mpo tocontinue kokonsome biloko ya malamu topona ya malamu mpo tovivre longtemps. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans un prochain numéro et moi je vous dis